ya biso pe ya trop bayebi yango soki tosala eloko te tokomona ngo bapolisi américain esikoyo mpenza balekisi. Mbote na bandeko balandi banso ya vuva mu télévision boye il sus malamu na kati ya émission na bino Face B de l'Europe. Émission oyo esalami kaka na tina moko ya kotalisa bino lolenge kani Europe oyo bazala kokumisa biso paradis to pe paradis sur terre. Lelo tozali ko démontrer bino à travers émission oyo vuva mu télévision ekeli na tina ya komonisa bino ya solo to pe lokuta ezali bongo sus paradis na niveau ya Europe. Nde na tina wana émission na benga ngo Face B de l'Europe na tina se moko ya kokundolela bino po ete eleko oyo tozali ezali eleko bongo susu ya bokundoli maemanso mabombama ekwa bongo suko bima mpwasa. Nde na tina wana na bandi biso na bino na émission witaki koleka tosalaki émission totalisaki bino esika nini tokomaka na mikili ya poto tango tolongwe awa en tant que ba clandestin tokomi na mikili ya poto to bandi mingi bosalaki bongo ba appel pe mingi bobengaki na voix télévision pona kotalisa lolenge kani bandeko na biso batali konyoka na mikili ya poto pe kosenga pona nini te ete na leta na biso bato bakende bongo lisusu na mikili ya poto te soki na lolenge wana soko ta na mukanda te ofandino na Afrique mais kokende penza po ba million na lolenge wana eza penza malamu te botala esika o tozo kende kofanda eza esika ya bosoto pe ya salite pe batie biso isusu esika moko na bato oyo bazomela ba drogue ya makasi esali ete biso pe bandeko na biso bazokoma sur place bazokende ko consommer ba drogue wana bazozanga bongo sutina na kati ya mokili botala perte munene po na Afrique oyo zosenga ete biso nyonso totia maboko po ete toka bongo tombola yango botala mayele mabe ya batu oyo bazosala ete tobenga yango ata colonisation ya dépeuplement oyo ezosala ete balongola batu awa bakende na bango kuna po ete biso na Afrique tozanga bongo lisusu batu ya mayele batu ya makasi pe batu ya bwanya oyo bakotonga Afrique lobi dina tina na kati ya kokoba kaka manaka na biso to pe émission na biso totikali kaka le même sujet ba clandestin to pe ba migrer nyonso oyo bakendaka bongo na niveau ya Europe tango bozangi mukanda lolenge ya misala nini tosalaka po ete biso nyonso na Afrika toyebi malamu soki na poto mutu azala mukanda te akoki pe kozwa musala te po mutu azwa musala esengeli na ye asala makasi azwa nemfisi ata mukanda ya 6 mois sima mukanda ya 6 mois na akende na niveau ya koluka oyo tobengaka autorisation de travail donc po epesa ye ndingisa to pe permission ya kosala musala na niveau ya poto mais sima ya wana akobunda ti akozwa mukanda ya 1 année po akende kozwa mukanda ya 3 ans po akende kozwa tamusu mukanda ya 5 ans oyo ezalaka renouvelable tous les 5 ans mais po akoma na niveau wana bandeko na ngai ezali lipa na nguba te eza pasi po ete bandeko na biso mingi balongwaka na niveau ya Afrique azalaki na mosala na ye azalaki na nyonso azalaki kosala mais lokola bandeko na biso bazalaki na mikili ya poto basalaki mwa ki vantard to pe balakisaki ye ba publicité mensongère ke a na poto biso toza bien omona lati pe na veste ya munene akei na bisika oyo pene ngalaka makasi to pe na nature moko ya malamu akena ba monima kuna na Europe akangi ba photo atindeli bandeko ne awa bandeko ne bamoni ndeko na biso kuna zalaka malamu mais oyo batami na kati ya kozala malamu wana bandeko na ngai ezoloba mate tokopesa ndakisa ndenge moko na batu oyo bazalaka awa na Kinshasa tango mususu na Kinshasa alalaka ne likola carton tango mususu alalaka ne toko azanga pe esika ya kolala mais soka longwe Kinshasa akei na mboka to pe na village natal na ye omona ke kuna bakoyamba ye eza lokola mutu oyo avandaka soki na luxe moko boye bakobanda kutu komitungisa eske mutu oyo na mbeto na biso ya bambo eske kolala eske kolinga pena kolala na bandako na biso mabele eza ndenge moko na bandeko na biso bautaka mikili ya poto bandeko na biso bautaka mikili ya poto esengeli tosala makasi to banda pe koloba bosolo to lobaka pe vérité po ete lolenge ya misala oyo bandeko bazosala kuna eza facilité lelo biso tozoloba ngo eza forme mosusu ya esclavage eza forme mosusu esclavage tant que tozo se rendre compte te po ete lelo taxe ekomi tellement makasi na niveau ya Europe ezosenga ba travailleurs bazala na qualité to pe na ba diplôme ya se
pour permettre bango bafuta bango. Mais tout le monde que bande ko na biso bazo longwa awa, bazo kende kuna en Afrique, en Europe, bazo kende ko sala misala oyo elongo banité. Puis bazo sala on a talo mukie, to pe na moins cher. Pour azana mukandate, ezo senga bako rosala se misala nyonso. Pour azana couverture sociale te, azana mutuelle te. So mutu wana rosala musala ndenge nini. Eko senga mutu wana akende na moyen nyonso tu ya ko se débrouiller. Donc automatiquement loko nyonso va vous proposer a rosala. Ndakisa ba osala musala ba futaka batu 20 € de l'heure. Mais ye na kati ya pasi. Loko la zane sika ya kolala te. Ba ko proposer tam sous 2 € de l'heure. Na mukolo mobimba travailler 10 heures du temps, mais a gagné 20 €. Bon imaginez binomoko. Na mukolo mobimba a travaillé 10 heures du temps. Oh, ils ont même interdit na l'état na bango kuna, mais et ça les maka parce que le kolazali esclave, il faut qu'exploiter kino aroyoka bien te. Ceux qui peuvent beli et alio, ceux qui peuvent accident de travail et salami et alio parce que dans la couverture sociale l'état y est bien te le remoroté. Bango bazo utiliser la énergie na yo le la machine. Bande konangai ezali sécurité. Tapendali sécurité. Makam otozoloba eza réalité. Oyo bande ko belé ba yebi na mikili ya poto ke tango za na mukanda te bakozwa yo ndenge bango balingi. Tena tina wana yamboto ko abon kokoba biso na bino tozana no mwa élément oyo ezo illustrer mai otozoloba sima nango tozonga sima ya élément po ete to ko abon so koba biso na bino. Et sika na régie bachela biso élément. Ces images ont été tournées clandestinement au téléphone portable à l'intérieur des serres. On voit des employés pulvériser des pesticides dangereux pour la santé, sans masque ni gants. L'ouvrier qui filme enregistre un message, une bouteille lancée à la mer. Vous croyez qu'on peut travailler dans ces conditions, sans masque, sans tenue de protection, sans bottes? C'est ça la loi? S'il vous plaît, il faut faire quelque chose pour nous aider, nous les étrangers. On n'en peut plus. C'est trop difficile ce travail. Jimmy, 60 ans, est sénégalais. Il a travaillé pendant 15 ans dans ces conditions. Au fil des épandages, ses mains ont été brûlées par les produits chimiques. Surnommé peau de crocodile par ses collègues, son état de santé est aujourd'hui très fragile. Après tant d'années à pulvériser les champs, je me suis levé un jour avec des problèmes de peau. Elle était brûlée par les produits. Aujourd'hui, ça va mieux, mais à une époque, les gens refusaient de me serrer la main. Désemparé, sans papier ni couverture médicale, Jimmy décide de parler à son chef de ses problèmes de santé. Il m'a mis dehors. Sans aucune aide? Non, rien du tout. Tu sais, quand tu as des problèmes de santé, tu ne leur sers plus à rien. Comme Jimmy, près de 2500 sans-papiers seraient exploités à Huelva. Variable. Ça, c'est typiquement ce que j'appelle des contrats poubelles. Chaque 3 mois, le patron, il te fait changer d'identité pour pouvoir continuer. Ça veut dire quoi? Il coupe ton ancienneté pour ne pas avoir des problèmes. Pour Kwasi et les autres, c'est double peine. En plus des contrats poubelles, ils sont sous-payés. Tu sais combien tu dois toucher par jour? 34 € par jour. C'est ce que te propose le chef. Tu sais que légalement, tu dois toucher 46,70 € par jour. C'est le chef qui sait. Il décide pour l'argent. De l'autre côté de la Méditerranée, en Italie, les fruits aussi ont un goût amer. Chaque année, près de 400 000 migrants sont embauchés dans les campagnes pour les récoltes. En Calabre, dans le sud de la péninsule, la saison des agrumes bat son plein. Après 10 heures d'efforts, ces hommes rentreront avec une vingtaine d'euros en poche. Un salaire de misère après un long et dangereux exode.
Dieu m'a sauvé, car la traversée de la mer était très dangereuse. Et en Libye aussi, c'était dangereux. Il y avait des combats, la guerre partout. Bandeko balandi, naroli ke ete bolandi. Na pasi ya bandeko, oh, il va déclarer que bazali exploité. Mais tant que baza exploité, on a baza exploité en Afrique té. Baza exploité en Europe. Baza exploité pour l'intérêt na yété. Baza exploité pour l'intérêt. Il y a des Européens. Pour être Europe, il y a bon kotongama. Europe est la bonne sous l'économie et makasi. Les autres gens ont bien économie et Europe est na rokuya. Le ko la économie est na rokuya. Makambo etali bilanga. Jeunesse ezali sous-souté. Énergie la sous makasi té. Kolona pona kolona ezama machine mutelona raté. Même kopi kola milona. Soko lingo zo machine, ngo zo bilongo nyoso twana e ko coûter cher. Ezo senga oza na main d'œuvre. Donc ti bomona même que ba européen ba sala makasi ya kolobake. Toza na biso te, tolingi ba immigré te, wana ba sala semblant. Eza ko sala semblant. Parce que sans politique et immigration pas na bango. Ba yeba ke mboka na bango e ko kwea na ba faillite makasi. Parce que main d'œuvre wana yango mte sungaka bango. Main d'œuvre wana est moins cher. Le ko la biloko nyo se mati talo. Ceux qui balobi bazwa ba travailleurs pas na bango moko ba travailleurs o baza na mikanda. Ba travailleurs wana ba coûter bango très cher. Ce que yosenga nini? Et senga ko luka politique ya nenga nini? Komi là ba umbu, komi là ba esclave, komi là batu. Main d'œuvre en Afrique. Ya un monde ba provoquer ba makambo ebele. Ti boko kende boko mona monake ba partout ba guerre ezali, ba jeune wana bazolunga ba longo Afrique. Bakende bongo suko immigré na niveau Europe. Po bazui batu moko boye to benga ba échantillon. Ba échantillon na bazui bango tang mususu na balé. Ba échantillon na cinéma. Ba échantillon na musique. Ba tie ba échantillon. Tant ba tie ba échantillon na bino nyoso moni ke ba tunde to za boye na minute oyo. Ceux qui to kepe na Europe ngape na ko koma pe bongo. Mais to zo bo na équipe de football, ils ont encore à 11 joueurs na terrain. Solingo a tout au plus, au salut deux équipes pour obtenir de l'entraînement. Vous avez 22 joueurs, 2 gardiens, na joueur mort qu'on a remplaçant naïe, et fait le rôle à 22 joueurs, beaucoup maintenant tout au plus dans 23 joueurs. Mais, botala combien de gens qui sont au niveau Europe? Tant que vous pouvez obéir à Bali. Tant que vous pouvez obéir à Bali. To komi kuna, to yena mupiku. To mitiki na mupiku. Tant que to komi kuna, de te lobby. Moko a émergé tant que na Bali. Sur 1000, bazui moko wana ba tiene échantillon à Bali. Bino 999 botikali. To kena misala. Yako sala. Yako sukola basani. Misala ya bilanga. Oto linga ko sala ten Afrika mais kuna na poto to ba champion ya ko sala bilanga. To ba champion. To ngenda ko comprendre que Kayet tant que vous avez qu'on a vivre na Kayet. Tu veux comprendre on a poto que ça na musala mobimba. Tout ce que na musala ka Kayet. To sali musala ya Kayet. Eza nini ko buka kaka. To ke sala ka musala ya buka. Bozo buka ba nini ba pomme. Bozo buka ba nini ba fraise. Toute période na ngwe komi. Bozo na période ya Kayet. OK uniquement Kayet. Mais tant que bozo kende wana eza musala makasi banda tongo. Bando zalaki boyo gumba buka usala boy misusu ya kolona tozo kende kolona mukongwe kufi mais au mona pena na suka mukolo bazo pesa yo 20 €. Les sika au gagné 20 € de l'heure mais yo aussi 2 € de l'heure. To keli susu musika bande kona biso ya basi. Tant que moi, mobile à cause de la résistance, mais à quel niveau de prostitution, moi, mobile à soi qui est la prostitution. À quelle prostitution, te, poye moko, à lingi, va pousser, va tindikiye. A commis instrument et à plaisir pour na batu mususu. Bana basi, le ko la pe bana mibali. Pour na niveau ya Europe, prostitution, ezaka bana basi te, mais ça pe na bana mibali. Bana mibali bakendaka na niveau ya se prostituer. Lelo na Europe
eza normal que mwana mobali pa ke na niveau ya prostitution. Mais bana basi tango akomi na niveau Europe kobanda kaka nanu ntango mosusu akomi na Libye na masuwa oyo ya kokota azali objet ya kosatisfaire bato nyonso baza na ye. Babato mingi ya ba ONG ekendaka wana te barapatrie bazwi bango soki otali mpena misu otala mpena bavideo malamu oyo balakisaka ata na bainformation bokomona mingi so bana basi baza wana mibali wana bayambaka bana basi wana parce que bakomaka nano bainstrument ya plaisir na bango asepelisa bango bakolukele bamoyen par tous les moyens babi lokola soki asepelisi ye malamu akokolukele mwa asile quelque part to pelukele mwa ndako famille d'accueil bazwi babendi ye bafanda na ye ezosala biso pasi na motema na mikolo ezoya nakolika ete tokozala na batémoignage ya bandeko na biso bavivre makambo wana en live na kati ya Vuva mu télévision mpo ete eza etando ya bonsomi ya bayindo etando oyo ekopesa pole na bato nyonso oyo ekolamusa makanisi ya moyindo esika ezalaki ya kobunga na molili kasi na nzela ya Vuva mu télévision toye mpe kosala correction ya bitando mpo ete information ekoki kobikisa information mpe ekoki koboma. Est-ce que biso bino boza sûr que bainformation nyonso ezopesama na bitando ndenge epesamaka wana eza mpona kosunga to mpe mpona kobikisa biso baafricain to eza mpona koboma biso baafricain ntango tozozanga kotalisa makambo ya boye to mpe kolobela makambo ya boye ndenge bandeko na biso bazonyokama na niveau ya Europe soki tozangi kolakisa yango ezala po toboma bayindo topesa yango aposa ya kokende kuna soki eza bongo eza mpenza malamu te biso tozolinga prise ya responsabilité na nzela ya émission oyo epesa biso mokano ete tokoki na biso kolota poto te bilanga oyo ngai moko nakoki kokende kosala na 6 000 euros na ngai na 6 000 dollars na ngai na 4 000 dollars na ngai oyo ozoluka okatisa nango mer Méditerranée mpo okoma na niveau ya Europe onyokoma ntango mosusu mpo okoma na yo te 6 000 euros wana to 6 000 dollars wana okoki koinvestir mpo na makambo ebilanga awa ntina yango wana toye na émission oyo mpo emonisa biso lolenge tozaleli na poto lolenge poto ezali bandeko balandi prostitution ntina katikati ya balabala ya bandeko na biso nzoto na biso eza suna valeur te mutu mundu aza suna valeur te na mikili ya poto mpo ete aexpose nzoto na ye akomisa yango eloko ya plaisir ya bato mosusu na bandi soki tozobeta nkota moko na régie bakopesa biso élément tomeka nanu kotala mpe tomona nini mpenza bandeko na biso basalaka mpenza na mikili ya poto mpe prostitution ezalaka na lolenge kani tokokende mpenza na mozindo te kasi tokotalisa bino kaka lolenge kani bandeko bazosalela mosala yango mpo ete ekoka bongo kopesa biso pole mpo eyinisa biso mpe kokende kuna na mikili yango esika na régie. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 80% des Nigérianes arrivées par la Méditerranée en Italie sont exploitées par des réseaux de proxénètes et finissent ici, sur le bord d'une route, à vendre leur corps. Le long de cette nationale, près de Catane, en Sicile, des dizaines de femmes tentent d'attirer l'attention des automobilistes pour leur offrir du sexe à bon marché. Des passes rapides, payées presque rien. Daniel, par exemple, affirme ne jamais gagner plus de 50 à 60 euros par jour. Un travail qu'elle ne fait pas par plaisir, tient-elle à préciser, car personne ici n'aime ce travail. Elle dit cependant n'avoir pas d'autre choix pour nourrir ses 2 enfants, rester au Nigeria. Plus loin, Blessing, 23 ans, avoue détester elle aussi ce qu'elle est devenue. Forcée de travailler comme les autres filles pendant de longues heures, sans repos, dit-elle, comme des robots. Toutes ces femmes sont nigérianes, toutes viennent de la même région, de Benin City. Beaucoup se sont fait promettre un bon travail en Europe,
comme coiffeuses ou femmes de ménage. Ne méritent pas de finir dans la rue, d'être exploitées et maltraitées. Elles ont besoin qu'on leur donne une deuxième chance. Si Angie a accepté de nous parler, c'est pour lancer un message aux jeunes femmes d'Afrique de l'Ouest tentées par le rêve européen. Si vous venez ici, ça va détruire votre vie, votre avenir. Ce n'est vraiment pas une bonne idée, dit-elle. Je vous le déconseille fortement. Selon l'OIM, 11 000 Nigérianes sont arrivées en Italie en 2016, une hausse de 600% par rapport aux années précédentes. Toutes sont a priori considérées comme des victimes potentielles d'exploitation sexuelle. Nde bandeko balandi na kolika ete bozolanda biso malembe pe bozomona bino moko bilili pe zoloba kasi tokomonaka ba jeune mingi oyo botozoloba ki ba jeune garçon il y a 18 ans 20 ans à se prostituer ba tindiki na prostitution wana ezata mosusu te ba jeune ba kendo kozwaye to azwa ba fille ya ba jeune. Mais au moins, la maman mukolo a 50, 60, 70. Mobile a koufa, comment moutmora, comment désespéré. Pour un plaisir, wana. À quel cause jeune wana à 18 ans? À quel cause jeune wana à 18 ans? Ceux qui boleki na Bruxelles, na opé ça précisément et sika, pembe na petit château. Et belé à ba jeune babi makawana. Au moins, na mutuka moko ye telemi. Bazui mutakoti. Tanga koti na kati. Plus mutuana zoya rozwayo. Mutuana plus azoya rozwayo, so rozo satisfaire ye na ndenge sengeli. Possibilité pe rozalo mona pe lobito lobikuna. Bo mona mama wana ya mukolo mubange. Akiko bala jeune moko boye. Il y a 18 ans, topé 19 ans, topé 20 ans. Africain. Mama wana mukolo wana ya mundele akiko bala jeune wana. Pourquoi vous allez satisfaire et vous allez plaisir? Donc, prostitution uniquement pour les mukanda. Pour permettre à les mukanda. Bandeko balandi, ils allaient kambali se quitter. Na basi, tolo bakutute. Mingi lelo, bazoimba même na banzembo, mais tokotanga bakombote. Mingi lelo bazoimba na banzembo. Ceux qui battent bamoni, tozobeta même ba point bien précis. Eza pona olobake non biso moko to vivre pena bato ango bato pe bato la prostitution na to yebi pe bango au mona mwasi moko bo jeune fille ake bota na papa moko mukolo ya mundele on bezo de la zolumba solo dans sukola ko tuté ma fe mobali nanga do équipé nango te tant que za mundela yebi ka kopesa mukanda problème eza nango te so ka azui mukanda oya sutuka boye bote ki peta msuba na mibale lokola bana ko baza métis mobali pe mona tamso aboa kisi mais ozomona pena yo moko pena kino ah moi c'est kitoko boya biso moi si na biso pena kitoko boye akobala mbala boye te mais loko ni ne pousser parce que ba ko tindika yo na dimension moko yo moko lobi kino c'est impossible na ko sala ngote moyen à survivre ezate il faut na sala kaka bongo pour na survivre sans yango donc moyen ezate kuna mabote osunganga te donc moyen ezate pour ba kanga yo pena bien yo mona betele n'importe que non ming ba magali boso petit château na basi na mibali ba magali boso petit château mais soit dans le foyer na niveau ya France vous en a foyer na Lyon na Strasbourg na Paris boye bibi no moko misusu kutu ba comme na niveau kutu ke ami quitte ça même na âge ba jouer na foyer. A qui ici, j'ai 22 ans, tu peux 24 ans. Malobi qui a 15 ans, pas de mineur. Pour uniquement son mukanda. Pour le moyen de n'y avoir ça, pour l'embêter moi libanga. Et puis c'est moi ma coquille, et puis c'est moi mi solo. Bandeko balandi, ils allaient kambali se quitter. Ils allaient kambali se quitter. Les longs niveau Europe, ba Indo, tu peux africain bazakuna. Est-ce que vous voyez que vous avez ça rappelle ngouba? Na balabala zo tekisa nguba zo tumbanga zo kalinga nguba na liboso ya métro. Tu vas rappeler que ba chayer ba koma kuna. Pona ko se débrouiller kaka. Donc nyonso to sala na mikila poto. Nyonso wana poto luka mukanda.
nyonso na po tozala kaka na niveau Europe. Mais soki vérité wana tokomi na difficulté ya koyebisa biso bandeko na biso baza na Afrique, pasi oyo tozomona kuna, misère oyo tozomona kuna, badifficulté toza nango kuna, tozokoka koyebisa bandeko na biso bafandi na Afrique te. Mais tozo kose vanter omona mutu akangi bafoto atindeli bandeko ne na Afrique awa. Soki bayebisi ye andenge nini yo kuna abozela na tobeta kayu wana soki tamusu ndeko na bino pata na adresse te. Neti na émission utaki koleka ndeko alataki ba bag wana na ba chaînette minene alati pe polo moka Jordan tela ya bien. So ba ibisuno ke ndeko na fandaka na bisika ya bongo, est-ce que bino bokondima to tanga kanga photo na Paris, tanga kanga photo na bisika, est-ce que bandeko ne bamona ke bongo, bandeko ne bamona ke bongo te, bandeko ne mona kaza bien to fuluwe longi to monisa ke longi te pota mususu to sala atteinte na vie privée na ye et on va tamsu malamu te. Mais tamsu za noko na bino, tamsu za mwana nkasi ya batu moko boy. Donc réalité tozo vivre kuna ezo senga na biso to dénoncer yango. Ende na nzela vuva mu télévision to sala makasi po to dénoncer makambu nyonso pe ba injustice nyonso esalama ya ba yindo na kata mukili to sala bokasi po ete to dénoncer yango. Émission oyo na mbala ya sima tokoliki ya ete ndenge tononsaki bino ete tokozala na batu oyo bakosalela biso ba élément sur place pe ba témoignage sur place na niveau ya France, na niveau ya Bruxelles, na niveau ya Allemagne. Vous voyez mon télévision au tambola poto monde ça été tozana biteni binso o esengeli poto kumbela bino ba élément wana ekokomela bino bomona réalité africaine, réalité ya bayindo kuna na mikila poto libanda ya wana tokoma penza na ba correspondant na ndengo esengeli que tosala ba émission en direct na bango sur place pour être vous voir mon télévision bazo tchama moyen nyo changer pour permettre mutu mwindu à comprendre Europe ezanini. Europe na ngonga oyo pe na bileko bileki ezali prison munene, prison géant, même pour na bango ba européen et bongo pour na biso so bango ba koloma belo biki na prison géant bongo biso siko na rolika eza prison boloko ya boloko pe ko na boumbu ya boumbu to sala makasi po ete mbala ya sima bana na biso babeta libaku te bakende na mikili ya poto po akende kovivre bosoto oyo wana, humiliation wana, lolenge ya misala ya boyi eza penza malamu te. Bandeko balandi ya vuva mu télévision biso na bino tango nyonso tokutanaka na kati ya émission moko Face B de l'Europe na tina ebongo ya kotalisa bino maye oyo tomonaka te, maye oyo batalisaka biso te, oyo ba européen kutu balobaka te. Mais biso na nzela ya vuva mu télévision toye kokundula bosolo nyonso wana toye bongo tolakisi bino na nzela ya émission Face B de l'Europe. Nde batata pe ba mama tokomi na suka ya manaka na biso mpona mokolo mwa lelo na kolika ete ya mikolo mizali koya tokoyamba batu pe ya ebele tokosala pe ma ya ebele oyo ekopermettre ete émission ekokozala bongo lisusu na baactivité ya ebele nde mpona yango yambo tokotonda bayebanso azosunga biso na mikili ya poto po ete tokoka bongo so baelema na bino mpona nini te tata longa oyo baza mobundi makasi mpona nini te ndengwa misipo oyo basali bokasi na émission ezoya na bandi tokozala en direct na bango na niveau ya Cameroun po ete bango bazwi mokano ya kolongwa Europe pe ya koya kozonga na Cameroun. Vous voyez mon télévision na ba correspondant partout nyonso wana mosala oyo vous voyez mazali ko sala nzela ya bango mei nesonga nzela fumukuso kia mzala pa na Angola batu bakomi kozonga bakomi ko sala retour recours te na Afrique te basala recours ba ya te bakomi ko sala pena retour en Afrique grâce à Matéa oyo nesonga nzela pe grâce à émission na bino Face B de l'Europe na rolika ete tozala en direct na bango to remercier bango pona ba effort nyonso bazo sala bandeko banso o bazo sunga biso banengwa nsimba na niveau ya Belgique to pesi bino pena matondo bokoba na lolenge wana pe ya kotalisa epa ya bayindo pe kotindela biso ba élément pour permettre bandeko ebele bako bongo zo bososoli matondo mingi lisusu na équipe technique oyo zo sunga biso mokolo na mokolo na kati ya vuva mu télévision pona maema so mazoleka poto bima kitoko
Pe mana bonzenga ne bozomoni la biso boye eza musala makasi ozo salima na niveau ya Vuvam télévision. Pona nini te tokotonda botondi une équipe technique mobimba. Mobimba na yango penza. Pona lelo potoza la suna bonzenga pe kitoko liboso na bino. Ezalaki bongo na moko oyo asalaki ete tozala bongo lisusu bon na bonzenga liboso ba bino pe tomona na kitoko. Bango bazalaki na sima matalatala to pe sima ya caméra tata futila mayunga. Matondo mingi na bango. Pe pona nini te matondo mingi na oyo asalaka tango nyonso bokasi. Po ete akwa bongo kosala montage to pe réalisation ya émission na biso tata Ntimba le superlatif to toni mino botondi na bino banso de matondo mingi na bino banso pe to kutani biso na bino na manaka o ezali koya matondo mingi Kambo ezosala emana mokili tokyo belango deja baimilia biso pe ya tro bayebi yango soki tosala eloko te tokomona ngo la police américaine esikoyo mpenza balekisi racisme narcissme sikoyo mpenza balekisi soki tosala eloko te tokomona ngo na moi makasi bato bazotan